Merci Nabino, tout peuple Congo. Oh, bolonaka chaîne Nabino Océan du Congo. N'était Sabino, bon s'abonner au Océan du Congo, bon partager l'émission. Bon ben ma baimboka, on non va s'abonner, non te ba ko s'abonner na Océan du Congo. Nayebi ke quand on retourne à Mosakoli Kabu ya kenap Mosakoli santé déranger qui santé zo déranger fi koloba ko filmer ko tambola. Santé et zo déranger nga yango bo moni mo mikolo belé na zo mona na te. Mais pour la Congo te le but ko kanga monoko te to ko limba te. Bobenga baemba so baba s'abonner na mteba ko s'abonner au Océan du Congo. Bobenga pe mo s'abonner na 0 plus 243 82 96 11 798 plus 243 82 96 11 798. Bobenga mo s'abonner boko zo mo s'abonner moi muto amawa kabeli moi likoni achata sim pour la koyamba ba peine. Mais pas si mini à Congo urgent l'air grave. Tout peuple Congo a fongo limiso na ye pour la maïma souhaiter le Congo. Tout peuple Congo a veillé conscience pour la Congo. Tu le dis pour la Congo, tu continues à avoir biso. Pour la Congo, tu continues tu perds la vie na biso na Congo. Bino moko le Bolandi arrivé à Macron. Macron to peki c'est de Macron ko tcha Macron na Congo te kasi Macron azali ko yokate. Macron lobi yeka ka il faut ya na Congo. To lobaki à part pape. Oya tsukisi bakoya batonya sur na Congo to koyamba lisusu visiteur moko na Congo te po to moni na koya ba visiteur après ko kende ba massacre so sala na Goma koya ba visiteur après ko kende bato bazo kufa koya ba visiteur ezo porter biso eloko te koya ba visiteur ezo sala eloko te na kona to lobaki to kati makolo to bi visiteur moko koya te et puis Macron na Congo to ezo koya te. Le rosso ba imoko bazo kufa c'est cause ya Macron. Macron to ebi ozana sima Kagame. Macron to ebi ozana sima Rwanda. Bino batu bwana susi Congo eka bwana. Bino batu bwana susi ba imoko ba kufa. Kasi ozo tia tete zo ya na mboka. Kasi biso peuple congolais to ebi sio tozo zela yo. Tellement to boyo to ebi ko na mboka na biso te. Oyo kite. Ko ya na mboka na biso te tozana posa na hotel. Oyo kite. Otie mutu teti oya na Congo. Tozo zela yo. Humiliation aux qui mbata et pas un décorona et sous-quitté on reçoit surtout deuxième mbata pas ba imboka pour trop c'est trop na Congo on reçoit deuxième bateau to bombeli ba imboka pour le niveau sakana na ba Congolais mingi artiste fali pupa oyo ki sort on a eu ko na poto oyo ki sort atuminda kuna na ma campagne pour la nuit ozo pesa mote na mtu aza moyini ya ba Congolais ozo pesa mote na mtu azo boma ba Congolais yo pesi mbote et puis bo tiango na ba réseau bo publier le londa kuno na ma campagne etumbwami tout peuple congolais na kanda peuple congolais partout azali a telemi yo ko pesa Macron mbongo te bozali na ba mbongo ba peuple ba olinga bino bozo beta ba musique biso to sepela nango. On va pesa Macron moto, tozo pesa Macron moto pour publier en haut. Lelo na ma campagne ndaku na yo et tumbami lelo. Poto la que peuple congolais dans la kanda, to ligne arrivé à Macron na Congo te. Macron na Congo a kocha makolo te. To boy na biso Macron to libi koya na na Congo te, to ala posa na yo te. Koya te. Et là on dit no la biso, yo mto soutenir ba Rwandais. Papa bundisa biso ba Congolais. Et là on dit no yo la ba Congolais. Yebisa biso lo oni no oye la biso na kanda na ona to la kisi ke to ilinyo ya te to saboter mo na mboka na biso moko o peuple congolais lingaka artiste o la toni sa stage peuple congolais le ba ke obuka ndaku na ye na ma campagne botala ba vidéo pe ko ya Holanda sima pourquoi peuple congolais to lingana te tolingana muto to yebi ka oboma biso ba Congolais yo ke ne kozwa ba ko sa ba lobi ke ya ka bo beta conseil na stage pour na Macron bo benga peuple est-ce que tout on a pas ça ko message à Macron la temps on a pas ça to ka Macron qui est Macron pas ba Congolais Macron porter les bisoni Macron les bisoni la temps on a pas ça ko mutu te to na pas ça bitumba peuple congolais télé mais on sait que to na pas ça bitumba. Le monsieur Félix peuple va petit au voyager te azokate place à qui na réunion ba ministre ba ki obenga ministre o humiliation de ni mboka ndengeni soto le but on va to finga ba ki obenga ministre un président de la République o biso mo to pesa maboko o biso to respecter mais que to tazoka pouvoir te mais lelo ayo kita kei ba benga ministre o mboka lo lengeni
si ma bino boya boyokana pour sangana boya bobeta concert pour peuple aïe alanda bino pour Macron apesa message. Quel message Macron apesa biso ba peuple? To lobi en sakane ki na ba congolais tant ele kaki mais tout congolais to fongoli misu. Tout royo. To robi manantela. Ba politicien déjà ba pesi biso maboko. Ba politicien déjà ba monique ba koki makambute. Ba acha lobi. Alobi peuple congolais bi prendre en charge. To mise en charge. Macron na Congo akoyate. Pour moi la repesa Macron bote ba next nga kabuya. Mosa ko na komona Macron pa na ngalo ko na niei. Na ko pesa mbote te. O pesa Macron bote po na on eka mona ki apesa ki président France mbote. Mais muto azo boma ba congolais. Tel lo ba saboter nda kunayo. Peuple congolais partout aux faut moi un miso. Tout tika distorsion makamba colonel nanga. O colonel nanga lobi ke Félix Mutoso qui m'a pona na 2023. Tous les Congolais te dit que Félix c'est 2023 ça qui m'a ponamité. Bête na Google. Sauf bête au moins na ma ponamité sur reste na mi Congo sauf le 2018 c'est la raté. Bon bête so boché tembe. Quand ta Google bête bala to bani ko sala ma ponami. Depuis 2006 kino lelo bête à 2018 c'est la raté. Nyo c'est mais sauf le 2018. Mais biso c'est te dit que Félix c'est que dans son pouvoir te. C'est quoi comme a distinction pour bino comme mamnani connaît dans les salles bien. Quand on a ça le bakala, biso so yeli ke Félix Tshisekedi a pouvoir te et si lui tombe manda to bunda pona mboka. Macron na Congo akoyate. Macron au soit sabotage na mboka na ba beta mbata mais ozo ya kozwa na Congo orolapa orolanda vidéo pe na yebi kolanda kosien di Congo koyana yo na Congo te koyana yo na Congo te to sengi pardon na Congo koyate to ala posa na yo te. Soko tete to yo kotikala na Congo. Yo kozala histoire esa na malamonde. Okotikala na Congo. Pour tout peuple congolais, to zelo na aéroport, to zelo na Tchangu, to zelo na ambassade de France, partout yo là, peuple congolais zo c'est là. Yo yaka. Tchangu tout est yaka. Au moins il y a to saboter ndeko na biso congolais. To lati que to ala kanda. Batu ba kufa. Nino yo porter les biso. Peuple congolais, on les a un message en Kenya et au Pesabino. Peuple congolais, c'est à Télémi, partout dans le monde. Sunga bato ba obunda. Soto temps en antela, on va sur la football, on va sur la musique, peuple congolais, c'est comme une histoire. Et ça va bon, qui poni. Et ça c'est que plusieurs autres personnes ma candidature pour la Est. Alors to lingana, to bunde la Congo. Yom to bi ke ba kino ba bunda raté ba kino ba bunda la rambo raté kasi ba kino ba telemi les autres encore ke lisungi na bino botinga lisungi pour ke ba kino ba bunda na ba kina ko za mulaité na ko za na ka mukuse na ko pesa bino message premier baptême d'aide to pesa minute na biso mo congolais jamais ko pesa ma kombote fali pour ba linga kae obimisa album ba peuple congolais ba zo e mango tozo yo kango tozo ka ba seyo tozo ka ba ntembo ebele kasi ko pesa ma kombote te et puis o pesa ma kombote ba publier yango ndaku neno na ma campagne ba saboter yango bo s'abonner no séance du Congo bo benga bato na so ba s'abonner na mte ba ya ko s'abonner bo partager l'émission makambo e bandi peuple congolais sa telemi to ko bunda na bango ndeko na ngana sima bilili tela ma video oyo ya bandeko ya SID ba tela maki pona ko lobela mboka na biso bana ya Congo nyonso totelemia na mouvement lokola Muresha nazali koyebisa mese Chilombo lokola ye alembi kiti ya avion te ya kovoyagaka kwenda vutuka akotisi desordre monene na kati ya Congo akei kozwila biso EAC mpona kopie mbongo ya mboka mpona kokabola minere ya mboka na famille ya Chilombo mais toyebisi ye le 24 ya Chilombo prépare bagarre soki okobimisa bakamion moya moto okokutana na peuple congolais na nzela akobenga na Chilombo na seconde bolanda grimace takoloba ona siseni ona siku consonnel tolobi grimace wana Mobutu abetaki yango 32 akendeki to akendeki te
obongo Chilombo po akende na seconde kosala biso nini todresse na Chilombo lokola zwikinga kati atondisi yango na limete ekomi ya ye biso toyebisi ye le 24 Chilombo kanga bisaka nsima nzela sala nini moto akobanga Chilombo azali awa te kongole nyonso si alapi ndai lokola barosi bakenda lokola bandeko na biso bazwi masasi na lolenge biso tozwi bagaz Chilombo départ na ye ezali le 24 moto nyonso fungola matoi meme bino bowana poto ba diaspora bolapa boloba ete Monsieur Chilombo fait mission na pouvoir tokoti na bagarre le 24 Chilombo akotika pouvoir alinga te. Merci na message. Mbote moya mboka. Mbote mama journaliste d'Orient. Tu kolanda bande ko balobi matali Muresha tolingi yo expliquer biso na mukie Muresha za nini pe population congolaise azela nini na sima Muresha. Muresha ezali mouvement de résistance pour le changement. C'est-à-dire lisanga ya bilenge basanga na balikalisi moko pona mbongo na mboka. Yango mama biso to sanga lokola moto moko poto boya mapinga o ba wuti na mboka bapaya bayeko sala système ya occupation na kata mboka na biso. Sikoyo ba bilenge ngo balamuki eza bilenge oyo baza conscient. Ba consciente. Mama Dorian nga biso boye. Au moins le 24 pour tout le commentaire le gotikala. Ba peuple Congo bisika baso bozali na kata mboka to pe libanda mboka. Sensibiliser pe malamu. Peuple aza conscient kotika na kata ndako te. Peuple aza conscient akondima aza libanda oyo koya eya. NON ezui badolite ezui Kichanga ezui Bunagana ezui Rumangabo bamboka atalo ezui Rumangabo ezui Kinshasa mboka eza moko Mobutu azalaki mabe c'était dictateur azalaki dictateur tata oyo mais bolamu na yo ezalaki ke asangisa ba Congolais tout liboke bo moko et puis ati kozai ekolo bo moko mais lelo oyo botala Kinshasa bato bakoyenga na bisengo na biyenga mais pendant que Bunagana esi ekei Rumangabo esi ekei Kichanga esi ekei territoire ya Rutshuru esi ekei lobi loyoka Masisi pe ville ya Goma ekei bato bayaki so disa baye kobundela biso nzoka bayende kotia bazone tapo peuple Congo mais c'est Chilombo il y a complicité na baoccupant bayokokipe mboka na biso so boyibolandaka tata oyo mboka ekokende tu tokoriske lobi tomoni mpe Kinshasa ekei à cause ya kolandaka tata na nsima le grand voyageur Chilombo Félix Antoine yango peuple Congo bisika baso bozali ezala bituka na biso bao tobengi baprovince baye baza na kati ya ville province de Kinshasa baye baza libanda ya mboka le 24 telema ata liboso ya ambassade belela te toboyi force ya EAC force wana ye komaintenir occupation na kati ya mboka na biso eye kotia occupation etuka ya nord Kivu yango esi ekei etuka ya Ituri yango esi ekei lobi okoyoka bakoti kokuta province orientale Kisangani bakoki kota aussi du Kivu Congolais telema le 24 question kotika na ndako eza te biso boso tona question ko malibanda tolo ba NON na bandeko bauti libanda ya mboka lokola ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais bayeko occupé mboka na biso a complicité na Monsieur Chilombo Félix Antoine le grand voyageur. Merci maman Antoine Botondi Congolais conscient le 24 mars 2023 biso nyonso libanda. Merci beaucoup bomoni wana bato ya SID bazalaki bongo pona koloba le 24 mars bakozala libanda pona kobundela mboka. Alors peuple congolais partout azali et ça fongoli misu tolobi pona Congo tokokufa pona Congo boboma biso pona Congo okabona te Congo kozala bomoko biso totinaka Nzambe apesa biso mboka munene te tangu Nzambe banaya kosala banaya kopesa bamboka biso tolobaki te ke biso tozwi eteni oyo te Nzambe moko amoneke napesa bino mboka awa munene. Pourquoi bino boyokela biso mitema mabe? Alors peuple congolais c'est Télémi, bati déjà c'est déjà bal na maboko na biso ba peuple congolais. Alors tout peuple congolais partout zali omelaka masanga. Sika fino ya masanga na ta oyo. OK na ka distraction makambo nyonso. Sika te mama distraction makambo yo sala na minute yo. To bundela Congo. Match komi makasi. Mais biso so le Canadien na olata kitenge ya rouge.
Pour la sabino que to communiste qu'on a terre bitumba qui tend à rouge na mutu. Merci na bino bo s'abonner au Océan du Congo et merci na bandeko o ba yeda kinga na sima caméra na bosanité gloire ngoma et puis Moïse ngomi na sima caméra et puis merci na mama di mama o to benga ka coach mama Océan na espace o pesi biso et puis merci na ngana bandeko nyonso Océan du Congo to s'abonner massivement na chaîne na bino chaîne ya ko lobela bino vérité Nzambe apambola bino bino bat bokolanda émission lelo bolanda émission lelo ezokota siko bolanda yango bopesa makanisi na bino tango kopesa makanisi ko finga te ko estimide pe mwana mboka te pona obanga te pona Kongo to ndimito kufa to obanga na biso esu eloko te pesa ndeli kanisi ya bien pona Kongo soko linga ka Kongo alors ngana bino to kutani mikolo ezali koya bye.